Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Bato ebele balobi na héritier ameka ozwama nikete. Bato ebele donc oyo asali fali aosala ngo pepe héritier wana ba commentaire à bato parce que bino moko bomoni makambo ndenge ezoleka tomoni subitement ka boyema nike alongwe akei epa ya héritier azana no officiellement te accueilli et pas héritier parce que héritier jusque là non to moni réaction ya héritier Watanabe te ngana na monité na ebité ceux qui bino déjà bomoni manike apesi ba raison na ye oyo alongweli et pas ya fali pupa alobi aoze sika moko te na bato bazo finga bato banzoto ba maman na bango et tout quelque chose comme ça apesi ba raison na ye mais la plupart des gens balobi héritier komeka kozwa manikete pour en continuer na ba polémique moko ezanga mutu na makolo oui quelque part maniké azara pe très important malgré biloko asala il faut to sur la pembe tout solo la white. Tout solo la white. Pembe, cela veut dire. Manike, malgré moutou naye, ne va pas traiter que moutou est salara bien te. N'habite que moutou est salara bien te parce que c'est une maman. Awa, ngana manka moutou respecté. Nalinga toujours kolobelo ko oezana nzela. Vérité. Aza maman, azana bana, malgré ma maman salaka, ils ont engagé que yé, mais il faut avoir to respecter mon nyonso. Malgré bilo na sala bunga nzela, malgré bato bazo traité ingrate, a outi pas fali popa, a wangani fali popa, everything fali popa a sali ponaye. Yé ponaye a moni yango que non, eza récompense au fali popa ko c'est parce que abundeli fali popa pendant 8 ans. Na 8 ans na a koti prison et lelo aye poto donc na poto les récompense parce que à côté prison quelque part il faut ébaquer babenga ngo nini casier judiciaire hein ya manike déjà za robeba wana il faut boyeba pour ceux qui montent à côté déjà prison à chaque finger empreinte donc casier judiciaire ya manike eza déjà ya robeba wana il faut boyeba pona ye eza pona fali alors soki alobi alongwa akende pas héritier Watanabe. Héritier Watanabe, c'est à lui de décider. Parce que tout matato qui t'a maniqué malgré tout traité. Mais à talamaka, maniqué à talamaka, malgré mon tout n'est pas bien te. Biso ba congolais tout matato qui t'a. Malgré votre traité kaye qui moutou est bien te. Dans le babongo, ouais, pour na rebonsa ko baté que non, au fini, non. Moi je n'aime pas insulter. Donc c'est ça. Malgré que votre traité que bon maniqué, on ça l'émission na kuiti maniqué. Koloba, azana ara koloba. One fois qu'on se le dise. Azana ara koloba. Manike soko loba, oyokai, ozala, ozana posa oyoke, loba bien. Ata gel show bozo monake mutu esalara bien tewana. Azana ara koloba. Omoni mutu, poko mati na niveau, batu ozoloba, batu bazoyoka, neti ba biso to loba mwe. Batu bazoyoka yo, ba ochape ba like, ba osepela, ne lobeli na yo. Cela veut dire que eza don onza ma pesio. Oza na grâce wana ya koloba batu ba yoka. Donc c'est ça. Manike loko aza na ngoza ba pesie. Malgré wana botete, aza boye, mais elle a l'art de parler. Et loko wana to matato kita e bakisa ki en plus. Et pas fali popa na bato ba olinga fali popa. Oui. Pour abandonner ko défendre fali wana to boya ngo to ko niya ngo teke manike asale loko tete, asale loko à défendre malgré ezalaki officialité mais quand même à défendre qui fali ipupa. Alors manike lelo
asepeli kozala epa ya héritier Watanabe. Wana ye moko. Po ye moko mikotisaka avant kutu akenda asenga o asala CV. O asenga demande ke ba engagé officiellement ye azalaka bongo te na courage azana o akobanda ko défendre héritier, akobanda ko défendre artiste. Ti artiste ye moko osepela a bengisa eto akutana na ye. Alors, Nabi ki bolandange belé partout bozali, merci beaucoup d'être connectés mes amours. Abonnez-vous, partagez, commentez, vous informez, c'est mon souci majeur. Nalingaka vraiment anytime news eza to ya to solo parce que ça actualité oyo lekana na communauté congolaise awa to yaka toujours pour na ko informer bino, ko former, ko divertir. Alors, c'est la votre anti-bibiche Mbombo. Je suis là toujours pour vous servir. En tout cas, partout Bozolandanga, dans tous les 4 coins de la planète, je vous aime, je vous adore, je vous amour, je m'ounanga. Voilà. Quand de bon na titre wana, tolingami ko solo la nabino, ngana mona lwa bo ali boso nangai na solo la nabino. Na linga koza trop logique te parce que awa to solo la ka. Ou eza chaîne na li solo, eza chaîne na ba conseil, eza chaîne ya bato mito et salaka. Des hommes et des femmes sages. Manike, quand on a lobaki na debi wana, Manike azana ara koloba. Elle a l'art de parler. Ah wana yango mimi epoto. Kolobaka wana yango mimi epoto. Le loba qualifié comme une, on appelle ça comment? Comme une, je ne sais pas, akenda ki poto tant que journaliste, et tant que chroniqueuse, et tant que porte-parole, et tant que, en tout cas, natika comprendre te. Mais, yemora lobi ke non akenda ki poto pona musala oya salaki. Alors, lelo est pas héritier Watanabe. Beaucoup de gens, tout le monde n'a pas commentaire, bazolo bana Manike, en tout cas, Manike, yo ndongoza beaucoup travaillé pas héritier Watanabe te, parce que l'émission Moro Boyewana, batuna ki on a poto, na chaîne Moro Boyewana, olobi ke héritier Watanabe osolisake kaka à travers moi na yo parce que moi na no aleka kuna oboye ki na no héritier. Alors lelo oyo komi o epe héritier batumi balobi ke non ayamba Manike te parce que Manike oya sali pas fali poupa Manike akosa lango et pas héritier Watanabe. Alors au moins juste na début na lobaki Manike a un art de parler. Il y a un désolé ça. Il y a un désolé qui bat baye. Malgré au début, abanda ki ko finga, mais er moko ayaki ko se ressaisir. Alors, héritier Watanabe, depuis un certain temps, héritier tout le monde a qui sous na ba nonsense. Franchement, depuis kaka ba vidéo ne bimaka na la fille wana, je ne te lâcherai plus. Et loko wana depuis ebima, héritier vraiment donc à se ressaisir ça donc azarana ba non sens les sous-soutés donc héritier on a à ça effort à se respecter héritier ça l'effort à se respecter à lingane ba biloko ba nini te to ebite est-ce que héritier ko yambaye oui parce que chemin de la gloire to ki manika bi chemin de la gloire j'ai lâché une autre vidéo moi ya Manike. Et puis on se retrouve tout juste après, c'est parti. Ça la koufi, anga pesa bango papa oki mo bani na biso. Wana na occupé tel na répondre na mi data ilo. Bokoto olobi ni sege ça la nit. Bokoto. I have no force. Chemin de la gloire. Mi data ilo na yo répondre yo. Na moni, au ça il live votre traité héritier d'hypocrite. Mi doit impoli hein. Mi doit être très impoli. Mi doit avoir un âge ni moi on a besoin d'un âge ni. Pose un respect comme mi doit impoli et bon banga batoi et amba no suka mi doit kokanga tebi. Mi doit kokanga tenga mutatinda ngana sailo tenga sailo na volonté nanga. Yo moni nga petit bitinda. Mida, yo moni nga petit bitinda. Quand tu traites héritier d'hypocrite, pourquoi batala yo? Aussi pour tirer la miniature. Bozanga mamba sale. Chemin de la gloire. Chemin de la gloire.
ngali kamo héritier zo swabine zo kamsanga ngala ke na GP héritier na lia mbongo héritier héritier futela nga bandako sikona keka na zo mseka bolamu na zo mseka bolamu est-ce que héritier pour ngana na soutenir héritier faut héritier le bananga swinga est-ce que dans la soutenir fallait azoranga na ka volontaire 8 ans ya héritier bozo banga yango pona nini bo banga pona nini po boye bitina ndoki yango yeyo zabula yango yeyo chemin de la gloire ya bo mona na misu David andima Goliath andike David oko ici momoni ka mwasi ya koko momoni ka mwasi ya koko bo mona bo kufa ko salana bo mona chemin de la gloire bo mona réussite ngana mvuluzi et puis je sais ce que je fais na okata nyoka na mutu na okata su nyoka na lopelete na okata na katika tembalo na okata ye na mutu pona mona beti kota ba cote na obeta kota mukila esimbite lokwa na comprendre que nyoka nefa na kata na okata na mutu na okata na mutu comme ça na kati nyoka na mutu nzoto ne nyonso esala su na okata nyoka na mutu mbalo moi ba bino bikul yozo ba mutu ko traiter hypocrite ko traiter wata hypocrite mida Taylor impoli o finga mo bano na ndako dans la mutu nyonso mondo za loba komba wata na respect. Quand tu parles de Goga, il faut peser il faut tourner le lème 7 fois. D'abord respecter, connaître ma bêtise, ma politesse, ya basi, oh bah là la mi bali 10 20 na ligne en côté. Mais quand tu parles de Wata, parle avec respect. Est-ce que tu as que dans caché na 5 contribution? Nga yebi yo. Tango tanga Congo na moi je te connais. Tango tienga la miniature pour yo, Google foot yo. Au moins que sopi yo. OK, on va ta hypocrite. Hypocrite en quoi? Hypocrite en quoi? À ça l'hypocrisie on a nini? Na lobela wata bo mona ngote lelo nde bo monya ngo pona ça la promotion de ya chemin de la gloire. Et ben on place ta 8 ans au félé pour le battre. Tala mida nga petit bitinda pratika lotinda ngate ata pepa fali batika lotinda ngate na sala mama na nina nga mama mkolo boy pelanga mama mkolo boy libele koya otinda nga otinda nga obana na ndeni mani ke finga obana na ndeni ona finga na nyo nanu kam to otinda nga na nga sala makamna na esprit na minute ne na sabo nga goga to mona nite eloti pourquoi on filme ba bote ba titre pourquoi boli ambongo ya comment ingrate nde lingi yo boza besoin gratitude alat ke osala nga linga mtafinga na commentaire te nga linga muto sa linga live na moni longino après to soigner na soto lo bana commentaire o lo banuka pamba doza miwe ozano elili ko commenter parce que yo talanga o gaspiller ba wifi o ba katela kombongo na compte tango mundela futaka yo talanga siko yo so sali live nga na otala te. Dans le mot d'ordre, nous avons passé le temps pour réfléchir. Vous comprenez? Nous avons répondre à Mida Taylor. Mida, nous respectons pas ma carte. Et voilà, c'était la maniquée de John. En tout cas, héritier Watanabe sont rejoints. Bon, ce qu'on suit, ils appellent bien parce que Amatissa, malgré à Ofingisa Wata, bateau peut à Lingisa Bato Wata. A refingisa pe wata wana il faut qu'on s'attendre patala na minute manika ke pa wata bato balinga hérité wata te ba komi ko sala be émission pour insulter Watanabe mais quelque part tout le monde qui musique à wata azaki nango normal mais moi succès ezalaki vraiment au top te toi na posa bango so basa artiste na biso toi na posa pe chemin de la gloire album o R ekobima et ça la nini et mata et cartonné pe manike fois zalawana manike keno e pa wata ke bouger parce que maman anane loko na ye au moins mutu mususu nzamba ko pese beauté te mutu mususu nzambe akopesa soki nzoto te mais mutu mususu nzamba opese ka maloba ana maloba moko so lobi convaincre ana maloba boko so ka lobi séduire azana maloba boko so ka lobi atoka barato obimisa batu mususu baza bongo nzamba pese ka don siko na don wana aolela ngombo e ba musicien balia mbongo nani kada mingongo na bango
ana eloko te mais ka voix moto mosusu ana voix te mais nzambe apesi ka nzoto apesi ka elongi elongi kitoko elle est jolie de figure de vie omoni ka bo sepelo kabele mbongo omoni ka bo opesi opportunité donc nzambe azana likabo oyo achaka epa ya moto na moto donc manike ozana likabo wana ya koloba siko kende nango siko na ndenga propre tika ba nonsense po obando so na kana mokili mobimba ozala kaka kuna fingi yo no répondre mais ko finga donc yo zaka autorisé ko finga est-ce que je ba que non un an to matato kita ko finga na c'est un péché sorry ko finga na zali sumu c'est un péché insulté mais ce que anytime ce ko yekaka o finga pona mutu mususu non pour faire la promotion d'un musicien ezaka ko finga te okobando finga te okobando toute ta bordure mais olobaka ba vérité toute ta bordure mais olobaka ba vérité o sait ce qu'on a ndenga qui propre de porter parole mot officiel ngama nakamo ndebo kenda na makambo bon ça la makambo o ça qui porte parole ça on son ndenga bien ba considérer officiellement que alobelara héritier talande suko pas fallu suki c'est parce que tout le monde ba journaliste presque ba kenda qui pas fallu fallait mimi na poto tala suka nango bat excuse bat ba panzani o komi ko donc komi ka entre bango na bango fallait mema ki poto ba komi ko fingana cela veut dire quoi bozu ba succès il y a refingama manike o maman quand ndongo lobaka éducation ya bana o ta l'éducation ya bana bana baza bien éduqué mo pe betaka côté o dérapaka parce que anana yo azomona yo na télévision ozolia na mbanga to loba on a terme ba kino excusez-moi les termes mais eza ba kino ba loba bo lia na mbanga bo s'embrasser en public ba mona que non tu as un homme qui t'aime je go conseil yo so pesa na ana so ba mono que non ana ta jeune fille ba mono na kwena azopesa mbali biso osanyo bete bata parce que yo maman za star c'est que je fais là nous sommes des bantous biso to ba bantu to ba congolais toza ba occidentaux te biso za ma musuto ko sa te biso ba occidentaux biso ba africain okokena bano na piscine te papa tika na sous-vêtement maman kuna tika na sous-vêtement na soutien na ba âge ba koli bokena bana bo koti na piscine bo sokona ba sous-vêtement biso toza bongo te oui soko koli na poto peut-être koli si bana na poto boko sa la bongo mais biso to ba bantu to fonctionner à bongo ti moi na akomo na bolumbu na hote parce que ok piscine bo sokola moi na omona déjà c'est la malédiction siko même o sa on a ndenga qui propre ko sa la te pour prouver batu na mobali kozana mobali ce n'est pas l'honneur kozana mobali ce n'est pas la fin du monde kozana mobali lingio ezaka juste grâce on nzamba pesio alors qu'est-ce qui prouve que mobali wala bo fanda na 10 ans 20 ans 30 ans tina ndengo okufa oui au final mobali wana 10 ans mais c'est pas il y a d'autres choses ezaba anti-valeur c'est pas important bana kokomisa ngana na mobali oza mosuko mobali on soit décevoir il y a d'autres choses que tout est là tolo te na mobali na mwasi okoza na mobali garde les mobali na yo garde les pour toi protéger mobali na yo parce que yo so kumisa mobali nanga boga soko mobali mais so mobali ko ba kumisa boy kaka ye o mona akilinga so mwasi mususu okoyo ka soko soni pona yo oyebisa biso na TV alingaki na mona ki Karine Mokoze ezaki bongo mobali mon amour l'amour de ma vie baby tala bango na ayena on na télévision na banda écoute ko bomba na banda écoute ko supporter c'est pas important oza mutu moko oza public tu es public oza mutu moko oyebani oza star oui na communauté congolaise ba yebi oza star maniki alobela rafali et tout protéger mobali na yo c'est pas anytime ça la personne t'a pas jeté mobali nanga oui on en a pas besoin pour mutu mususu soki ba otando ko komisa mobali na yo mutu mususu otabi donc mobali nyonso ba osela makele ndeye mutu mususu to mona eke amone ndenge mais yo mon spécial. Donc, garde ton mari, fais ce que tu peux faire. Nenge, ozolobela héritier. Oui, on a 1000 chances peut-être héritier à cause de yo. Parce que manike sera lobelo batu bandota la yo. Ou comme en actualité, wana, ce qui est vrai c'est ça. Parce que nga on a vraiment white, pembe. Pembe. Ngai on a white. OK?
manike soka qui est héritier. En tout cas, le baka héritier a boyane ba problème. Le baka héritier a boyane ba polémique. Que ba ko finga la musique c'est comme ça. O mato ki ta ba fingo kaka. Donc manike soka ye ba tebele ba lobi que non or lo ki l'héritier ba problème. Manike soka ye et rosa la boy ba ko fingi c'est héritier patati patata. OK, il y a pas de problème. Ceux qui héritent intimier, il y a pas de problème. Et ça peut être juste un plus kaka. Na promotion, il y a album o ezobima. Mais héritier ngana mona comme trop mamwanzambe. Ngako na katsa ki abongoli motema na nzembo aponanga parce que yembi yango très bien. Nzembo na anelo ngana ba héritier watana be anelo nzambe. Bon matabo kita héritier ata après combien des années héritier akoma pasteur. Omonizwa héritier. Zo bina filé. Baza ne loro moko nzambe ke no soka yembi ana voix moko eza na mafuta. Soka yembeli nzambe. Au moins que un jour comme pasteur ou bien un jour tika no musique profane comme la musique ya mokili. Parce que la musique ya mokili on peut zapper tellement ébélé bandé bon peut tellement ébélé to koyo kana to tika na. Mais tellement mutu na mutu zakana ba fan na ye en tout cas a la kaka everything pour attirer ba fan na ye. Donc tout le monde qui dadi mo la lekana qui pour dire que manike ceux qui te suivent, ils ont problème, t'es maniqué à porter parole à l'obaka. Ils ont problème, t'es pour qui s'injure à ce qui peut hériter à mes poteaux. Pourquoi pas peut maniquer ba mes poteaux? Donc maniqué déjà à yébeli. Alors maniqué ça la magambo bien pour nous préparer à venir à banana et y a moi na yo parce que moi on pas à star. Pourquoi pas oser la moi na yo promotion quand on l'obaka chemin de la gloire. J'aime moi no wana. Non na mona te maniqué ko les 20 émissions pour olobela ka moi na yo. Obétisi outi poto po do obetisa mwana ba concerté mo no outi na poto est-ce que o obetisa mwana ba concerté ozo lobela ka mwana parce que yo mona oyebani o lera mwana yo mais ce ko isala ka ki yo ki star oyo sana mwana so comment défendre mwana yo o commence à promotion mwana et ça la bien yo mo remis porter parole officielle ya mwana mais moi non ça la musique o tiki o ke lobela héritier au moins que ça est l'autre au moins que ça les l'autre côté Sala makasi Prince Babia azana ba talent azana ba voix sur pourquoi bazora été parce que batumi bazobanga maman nae azamuto ba bordieu aroya boya aro kwesela nga mire bilo quand quelque part qui ça bon mais il faut toujours arranger. En tout cas, merci beaucoup, je vous aime, je vous adore, je vous amoure les abonnés de Bibiche Mbombo officiels. Je sais que vous êtes les abonnés intelligents et sages. I don't know. Comment est-ce que vous trouvez? Laissez vos commentaires, partagez la vidéo. Un petit coucou à tout le monde qui m'aime bien. Beau partagez. Et Kosa la biso, vrai kitoko. Merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. En tout cas, on a peine à rabino à trop. Boya à la chaîne Nabino, il y a à boire et à manger. Donc voilà. Merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.